Amen. À cause de la foi et si Tolala awa. Nanya kolala awa, nanya nilala nanya. Nazo sepela kwa bozondi milangai. Papa Rabi, Papa Joseph. juste après Maman Fanny Chong. Et nous supplions tous les artistes de vous lever sous nos applaudissements. Vous nous essayez de combattre les bons combats. Et je dis qu'il est là d'arrêter chaque les consommateurs. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya jemima ibele.
Yesu Masiya Nazareth apambola yo. Zambia Jean-Paul Mayata Salo Bolamo. Amen. À cause de la foi, et s'il est loté, tu sali pause. Je vous envoie pause. Tu clôturer samedi dans le stade de martyr. Merci na papa Jean-Paul. Pour na babiye on a dit que bana chef c'est pas suite mais ba toki ne ya kotoka. Tunani. Honorable pour le mot des circonstances. Dambu tozobina wana papa Mike. Mwana moka bungi ngoma na yeke na ya. Mama Magi soko bungsi mwana na dance yaka awa na podium okozwa mwana na yo. Merci na mama Valérie mère double mokambia Cernet. Cernet bazo samsala bazo lokota ba papier nyonso. Merci na bino. Merci na mama Nene Kafuti, mama générale. Merci na bana CFC nyonso. Voilà, on continue avec notre programme. Lelo na lobaki eza lelo. Nazo mwana tito kende na bisote. Tolala awa. Nanya kolala wa nanya nilala na. Nazo sepela kwa ozondi milangai. Papa Rabi. Papa Joseph. Juste après maman Fanny Chonga. Tozana étoile moko epambola Congo. Tant tozaki na nubane kotim. Tant tozaki na nebande ya vie chrétienne. Bana Mike. Auti mosika zana biso. Mama Pengani Makoma. Tozana yawa. Juste après maman Fanny, tozana mama Pengani Makoma. Papa José Maya la paix Azali. Nous disons et nous supplions tous les artistes de vous lever sous nos applaudissements. Vous ne cessez de combattre les bons combats. Et je dis qu'il est là d'arrêter chaque le consommateur de la foi, le maître des chiffres, le maître de notre Père, ne cesse de vous bénir, vos travaux, vos maisons, tout ce que vous allez entreprendre. Merci. Prière de vous asseoir. Et nous profitons de cette même atmosphère pour dire un grand merci à toute l'Église évangélique de la foi en Christ. Et nous prions aussi avec respect de pouvoir vous élever sous nos applaudissements. Car vous devez soutenir dans une Église qui est à soutenir sa vision, à soutenir sa vision.
kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.